bongo yo obi fera imbanini bakangi ngana fleuri o mama e bakangi ngana boloko mama e est-ce que ibaka suis neti ngamiko na oloba le padre attend un jour Zumona le padre attend un jour à obi makaka Zumona ngai des fois soki na oyo ka makambo na tout ça me donne envie de pleurer parce que boloko eza place moko tuna bato babeta ba boloko ba oyebisanga Robino Ferigo la tango a fallu asala accident la voiture ne moko botanga asala accident biso tout to postaka biso tout to chaka Ferigo la chaka tanga asala accident nga radaï et ce qu'il fallait à zonicité il y a le bili tout c'est bien mais la vie c'est Dieu la vie et puis tango makambo il a kaya bana na ye na mwasi na ye nani nikimenga bana vraiment ba internaute botika bana bazala calme bazala tranquille et père na bango era ko bimande to yeba ndenge nini ko leka ndenge ko sala et puis voilà quoi et voilà donc ceux qui ba te belé ba pese ba robino ya ba grosse erreur ba pese ba gaz ma ya ba grosse erreur ba grosse bêtise faire tala ko de pasteur chantre de l'Éternel Moïse Mbi alobi on a cher na prédication bongo jour banane tout voilà oligo la kana motandi voilà mais kolekani na TV osepeli c'est comme si bino bi osepeli nango te bino quand même ba proche na ye na ba propos tout ça la ka bana na biso il faut éduquer bango il y a des artistes il y a des bateaux ba beta ka bana na bango na ba ceinture muto ça la raté la vie ça peut perturber à tout moment la vie ça peut perturber à tout moment lelo ya gola kana ndako wana biso nyonso mabolongo na biso tozosambela kino ndeko na biso a rejoindre biso eza esika na été en gros ngana faire tosola ki le 29 ou le 30 tana utaki Belgique abenga mwana mama boni américain oza wapi ba rumeur ba spéculation zobima ngana kosenga na ba journaliste na kosenga na bato balobaka batika bana tranquille bana baza bana mwana tatu minda ku otumba ete joie rozwa makanisi yemo aoyeba ndenge kosala batika kocha bana na kati ya ba makambo oyo likambo sekwei batika kocha bana Champagne de luxe, le partenaire pour des bulles de qualité. DS Champagne luxueux de Paris, Dédé Samba. Des lentilles de qualité supérieure, Hydrocor, valable 1 an. Possibilité d'envoi à l'international. Sublimez votre regard avec Lens by BBL. Rendez-vous sur Instagram et Facebook sur le compte @lensbybbl_kin. Nous sommes disponibles sur WhatsApp au +33 7 56 93 93 24 pour le service en France et au +243 810 608 515 pour le service au Congo. Pour l'achat et la réservation de vos futures lentilles. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa.
nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi deja na kindele pe na maluku. Yo pe sala lokola baninga na 10 euros, 100 euros, 1000 euros na yo. Contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya video na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela o page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au kokoka. Aucun mode ya paiement, soit PayPal, to compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, Bayeli Bisso, gratuité. Voilà. Chers amis, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure où vous captez mes salutations. À la présentation, encore une fois, Anelka Bafosset. Merci d'être branché Congo Mokili. Parce que ce botal biso te na ce botal la subanani parce que biso te ça une information besoin on pas na biso restez branchés. Je sais que vous êtes tellement nombreux en train de regarder cette émission besoin partout na Kinshasa Sikato Uta en Europe, en France, en Belgique, en Allemagne, les États-Unis. Merci parce qu'il va retour aux gens de partout. Un grand merci. Nabino Tubozana. Merci beaucoup de Desamba parce qu'il a soutenu tellement bien. Wadon Fumu, Blanchard Kadhafi, Glody Yani, Boitelme Belé. Donc le lot, tu fan un peu moins sur là parce que tu déplacé ensemble. C'est le Scram. Encore une fois, tu accompagné à Chypre. Nous sommes à l'aéroport. Nabino, pourquoi pas? Tu dois attendre quelques minutes au solo là. C'est vrai. C'est le Scram, tu as bien déjà album état d'esprit sur le marché qui est tellement qui toque clip mais par rapport à ma campagne sur les Ganabi toujours moi quelques minutes mais sur la naï oui tellement artiste à la rane gentil na presse à respecter Arabiso après singa moi quelques minutes sur la naï na c'est Léoné Torbé t'as dit moi solo restez branché parce qu'il y a bien Gozala il est déjà à mes côtés c'est le Scram Boninzoto ouais Kimi Anel qui va forcer malgré que tu es aux États-Unis d'Amérique moi 8 jours New York Champagne et pas à mémoire Boudimbu, au thème Lisette Mbaki baleine bleue. Il y a un mariage Morokuna, il est vraiment très bien. La salle est juste 8 jours et dans Zongi bon, il fallait une bête en Belgique le vendredi. Le roi n'a fatigué franchement, la Belgique va excuser et du coup il fallait n'a qu'une bête en Évry. Évry il est très bien. Évry vraiment il est très bien. Merci à Carmen Moukoulumania, na Nyota Chadari, na Rachel, na Hervé Mabrada, merci parce qu'encadré Natacha Moukoulumania, donc les gars qui sont vraiment très bien. Et là, les Londres de Tozaboto qui est Chypre, pour nous aussi là, on a Chypre. Après Chypre, on a aller sur Paris, pour nous qui est Belgique. Donc, dans Chypre, tout ça, là, 4 jours. Donc, tu es les 11. Les 11. Le 13. Le 13. Toujours les 18. Toujours les 17. Et les 18, on est en Belgique, dans la soirée à Papi Seben. En ce moment, calendrier, vous êtes déplacé, donc tout le monde tourner vraiment, quoi. Au moins, des bazars, tu as Moulongé jusqu'à la dernière goutte du centre de Moulongé. Parce que ceux de Vandi, au Vandi. C'est-à-dire que de gauche, droite, c'est-à-dire que la COP est belé. La COP est belé Autriche, Zurich, Afrique du Sud, Tanzanie, Congo. La COP est belé, mais tout qui est malé, Tant le Autriche directement a passé dans récemment en Autriche donc c'est belé quand même Patrick Kondé un grand merci Noël Christian Kabé un grand merci à toi Rico Kunji 2-0 Boni Sangoafi Nangalik Makanaki mon vieux que j'aime beaucoup Yaya Nzamba Sala na place sur Ali Rico Kunji 2-0 toujours. Moi, je suis solo. Master, merci moi. Donc voilà, toi là, il y a Cynthia Ali, Vive pour les autres. Donc Fondation National de Bengi Saïb, tout ça là, en tout cas, je suis l'ambassadeur, mais tout est à moi les solo quand même. Oazabongo frère Nayo, Kouloutou Nayo, Ferregola, en ce moment, na place y a pas. Tant que vous avez une nouvelle loi en fait, et ça là qui est un peu dingue. Oh, en gros, on a affaire et tout ça qui le 29 ou le 30, on a qui Belgique. Moi, maman boni, américain, aux awapi. N'est-ce papa? On a fatigué dans tout le raté vol dans tout bête
na Belgique wana na Mambo et pas ya Serivana. Et l'équipe bien été, l'équipe très bien. Ah, aux appuis, mais tout le monde en a dit, papa n'a fatigué. Bon, il faut tout ça ni cop moro boy. Il y a cop moro, il y a contrat moro, ka cop ya nini, comme on nini. Place il faudra qu'il y ait nini na Guinée. Il faut tout qu'il y ait Guinée. Mais c'est qu'il y a des gens na cop monsieur na États-Unis d'Amérique. Ah, tout que la Guinée, l'eau bien sali, tout n'a visité, kuna de na ces pays, kuna biga famille, faut na mon famille puis voilà. On a accueilli États-Unis, on a sali 8 jours. Je crois les trois nés. J'ai essayé d'appeler Yannick Kainga. Yannick Kainga a isolé na mon invisible, a isolé non grand-mère, il n'y a rien. Nika Zanae, Zarande Batbazolo, Batutu a fermé. Bon, c'est normal. Moi, c'est mon pote. Il y a ça, membre staff a fermé. Il y a non grand-mère, regarde, il y a situation mon Boezali, nanani nanana, boé tout. Mais bien bon. Et du coup, j'ai posté, quand Zalaka bon. Et ça passe, il y a ça la place à passer. Au prison, et ça net boloko ya ndambo. Oye babanani baninga na yo, oye babanani ba vie na yo, oye babanani bandeko na yo. Parce que dès devant na rabona mokili za nzambe. Ya on a le barki non numéro 1 za la raté. Mutaleki muto za la raté. La vie ça peut perturber à tout moment. La vie ça peut perturber à tout moment. Lelo ya gola ananda kuana. Biso nyonso mabolongo na biso to sambela kino ndeko na biso a rejoindre biso eza esika na été. Ba rumeur, ba spéculation zo bima, ngana ko senga na ba journaliste, na ko senga na bato balobaka. Batika bana tranquille. Batika bana tranquille. Bana baza bana. Moi na tatu minda ku otumba été. Jour a rozwa makanisi, yemo a oyeba ndenge ko sala. Batika kochabana na kati ya ba makambo oyo likambo sekwei batika kochabana vraiment ba internaute botika bana bazala calme bazala tranquille et père na bango era ko bimande to koyeba ndenge nini ko leka ndenge ko sala et puis voilà quoi. Donc c'est vrai, ils ont le moins belé, mais sur internet ils ont le moins qui fait rigoler sur côté prison. Sous ba rimer ils ont tellement belé, viol, chimo, azalagi na drogue, sous azolo ba abeta qui moi on a vraie raison il y a arrestation na nebi qui ils ont quand même proche naé, sûrement à travers yone to rose peut-être vraie vection ou sali qui fait rigoler côté prison. Non, vraie version on a vraiment jusque là, na yoga karaki nde bakomaki na ba journaux bakomi kino eza makambo eza déjà ko daté na 2014 moi na âge de liberté et puis azaki correction à papa des trucs comme ça au moni eza ba assistant ba nini tout et voilà version ngana yoki mais nde na ebeli mutu nanga ndenge biso pe tozalaka bana na biso il faut to éduquer bango il y a des artistes, il y a des bateaux, bêta, kabana na bango na ba ceinture. Parce que biso éducation ça vient de là-bas. Biso éducation awa mo e contaraté. Moi na maso sarani ma ko mais lo ka moto. Mais na suka moi bonbon ma biscuit quand ndenge zalaka et puis voilà. Mais au babilo bazolo babadia mais ça ayobi bateau ya mauvaise langue et puis voilà mais na ndenge bien il y avait pas ça. Ouais. Vraiment parce que c'est vrai quand même tout le monde a internet quand même Mikolo Batunion soit Bazolo Belango Bazolo Bela sur même pasteur Moïse Mbi sur cher quand même prédication naïe est-ce que comment on a bloqué bongo sur vidéo ya batu bazo poster je suis fait en fait ils ont ça la bino nini ba proche naïe ils ont ça la bino plaisir bazo soutenir yé tout ils ont la litio tout bino bozo mona on a lisuni en fait non litio c'est très important sur le bika qui non je supporte je suis Ngamiko na oloba le padre attend un jour le padre attend un jour à Obi Makaka ngai des fois soki na oyo ka makambo na tout ça me donne envie de pleurer parce que boloko eza place moko tuna bato babeta ba boloko ba oyebi sanga na betara boloko na Colmar
beta boloko sadi ke oza na kati ya liwa ya ndambu parce que ero ni place bayebaka bavrai ndeko mais ça fait place ya rééducation toyebi ke na baboloko bapapa bayemba bakota bavie ebele bakota banani bakota. Je crois que faire tant robima et kokoki tant mosusu kopesa ye imère mosusu mais na osenga na nzambe apesa ye imère moko ya bien ya moto akoki ko encadrer sous orchestre na ye bien famille na ye bien pour que makambo ekende de l'avance et tout na lingi ta bima na imère moko ya ranki na bima na rage te eza place o nzambe moto aponaki okende même na ntango ba Jésus bato bakota pe boloko et voilà. Par rapport à la vidéo, quand même, il y a plusieurs artistes. Hein. Dans mon vidéo, Liboso, Kofi Olomide, a sali vidéo pour nous soutenir. Faire dans mon avis, aux États-Unis, au soutenir qui est depuis les États-Unis. Dans mon Adolphe Dominguez, Cappuccino, Bina Filé, Héritier, tu belé, Pasteur Moïse, tu belé, basali vidéo. Ça se voit que non, malgré le problème où tu as quand même battu. Tout ça quand même battu parce que et voilà parce que place to na bolingo parce que ce bolingo zaki tenza malinga bisa na mokilité biso to bandani to beta pe ba age to beti boye mais moi na musabi milelo asali be mabela mokilité maki et voilà donc ça dit inalikama ya mai basungana ka et voilà. Tout le monde quand même il y a Tobi bisognos Tobi qui relation peut-être il y a Kofi Olomide na faire ego là et ça là qui moi bien mais tout le monde soutient quand même ça la vidéo en tout cas biso c'est pas ici biso n'habité bino va proche na illustre niveau moni blog bon bateau peut-être msusu au bazala qui est cause la bien té pour cette bande qui ko s'entendre tout soit peut-être bazala moi na pas problème des mutunyo so zanga pas problème té ba soutenir comment na blog bon mais vient na biso Rambo malgré ses qualités malgré ses défauts malgré ba kamnenyo so côté humanisme azalaka nango vraiment côté humanisme azalaka nango moto akamuté ya makasi ya moto ayebo kabate moto akamuté ya makasi atona mbongo a moto oyo akola na pasi tanga zwi mbongo alinga lakisa bato kie ngai na zwi mbongo na nani et voilà on verra mbo côté humanisme nango yango moni asalaki geste wana ya bien pour que ndeko na biso fere azala soulager ba geste ya bongo ekoteya ke totika na ba conflit inutile ba rancune moko ya makasi parce que oyo faire alobaka na Virambo eraki na boloko et touchera Virambo mais Virambo faire koti pour nous l'accepter que non na za monta humanisme asali petit dans la Ligue des Champions dans la à un moment il faut tout bon ma moto et puis voilà mais tout le monde nga personnellement tout dose il a peut-être bon le temps tout le monde n'était pas fallu tout le monde va publication na bangote et nani susu total ndeti na kotanga so ndeti robino mu Ferrigo la tango a fallu à accident la voiture ne moko botanga sala accident biso tout to postaka biso tout to chaka Ferrigo la chaka tango sala accident nga radail. Et ce qu'il fallait à zonicité. Il y a le billet tout. C'est bien. Mais la vie, c'est Dieu. La vie. Et puis, tant que makambo il a kaya baranaye, na mwasi na ye, na nikimenga. Au moins, biso tu dois qui bouche B. Pour ça, problème familial. Tu bois que chama lo banakati yaki entre bango na bango bata ba internet ba influenceur ba influenceuse bato bango ba futa ba bambongo ba finga bato baluka na ki bango na bango et puis et indi mais o est très important dans la vie ba indi na likama ya mai basunga naka et pas ito uta ba maman na biso eza place to kuta bolingo parce que maman déjà na ba mia na ba nini to abatelo ti obimi nzambe pas pesio ti obimi na mokili. Et voilà donc ceux qui battent belé ba pese ba robino ya ba grosse erreur ba pese ba gaz ma ya ba grosse erreur ba grosse bêtise faire tala ko de pasteur chantre de l'Éternel Moïse Mbi alobi on a cher na prédication bongo yo obi faire imbani bakangi ngana fleuri o mama bakangi ngana boloko mama est-ce que ibaka mais lelo et salami vie est bizarre to yebike to se blessa naka mais to comme ça en rancune te ngana le bon plusieurs fois petit na robino
yoka na kutane ça beti kara moi je m'en fous nga na Léo na dia na komuna na balar nanga na makam na ba teni na ba succès nanga voilà mais soki tokutana ça petit ndenge kitoko ya toli dans ça dako ça na ranking net même Cabo aujourd'hui même petit na biso nani wa maboki soki na kutana mo ko na ki ça dit ndenge nini kitoko petit frère kitoko et puis voilà ça dit na ko ça na ranking na internet pourtant je na bambati to na bambati ndenge moko te c'est comme ça là on peut moins esprit quand même hein tout mboli mu na TV après aller et ça ba boulot faut ba salaka comment fait l'Obama boulot après ça bon boulot mais des cas aussi na pesa que boulot petit na biso maboki na pesa que boulot ya obeta 13 émissions après c'est calmé avant il n'a pas l'équipe il y a pas boulot donc ça rasoki c'est le l'équipe to lobi mabe sai donc comment mettons le bandit sur le tout moi si tout ça la kaka net moi si na lobby mettons le kaki ndetso beta ndeti lisolo moi si moko boya zalaka ya yeyo yo salaka boye okena ngobongo eza na ba bomwana déjà makambo wana ezaki makambo boye tokobeta ngo sute po elamisa so banini mais ezaka ba doliprane faut s'attendre qu'il y ait pas un droit de réponse soit un droit de réponse à l'opposition na boite na boye droit de réponse na été ngezaka kino azui boulot asali boulot et puis voilà tout le number one a eu ça ba boulot ya randeni Déo Mokolo donc voilà mais comment on a quand même parce que toi les solo côté même si tout qui est un peu qui toi devais les solo à faire rigolo là mais soutien quand même va venir tu vas voir rançon je sais pas une tinga personnellement na moni tu vas voir place pas poster tu na va voir sur Instagram blog na nyonso va voir rançon va venir surtout ya wingi à part peut-être Adolphe Dominguez de tout monde va JB puis même na snap tout monde na éviter bon bah vu na biso wingi tata mobile cha salo bagi déjà à soutenir qui c'est très important na mona qui fin ce n'est pas le baki c'est une émission mais ko poster loko bon à poster te au moins na musique ya Congo za randeni ça dit ngai c'est Léo et vous ça tamo so jomo go bwingana na ranking na ye mais soki a ko pesa mbongo tant c'est pas président na bwaka et président ko bwaka mais soki président na ranking na mutu ça dit que so besoin ko bwaka na ko bwaka eti donc ça dit que via ki mungamba wana ya ngana linga ngote exister ti lelo na vie nanga et net ni na zabo il faut na kinde le 26 pour na wingi lokola ndeko nanga nika aza incarcéré soki abimité je vais pas aller peut-être je vais retourner encore en Amérique et voilà pour nous soutenir ndeko nanga à fond donc juste gars pour na Kinshasa voilà se faire abimité soki abimina noté avant le 26 ou après le 26 concert wana je peux pas aller donc zelango peut-être faire rigolo nga sa intervention na grand événement ils awana quand même yani mais déjà que na prison pour éviter ceux qui ont encore il faut glorifier Nzambe la circonstance il faut glorifier non peut-être hein bon na mekaki ko bondela plusieurs fois le gars me disait que c'est Léo à plusieurs fois on parlait c'est dans le biniga mwana Jacques abandi atala bandi susu omoni abandi mpona kobeta na Marseille eloko moto pas toseki mba moko si j'ai échangé dans le ça dit que peut-être état d'esprit na ye abanda komona makambo mosusu na vie il faut pas kozalaka ngolungolu donc c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui que j'ai compris que faire un état d'esprit élevé et on a compris qu'il y a un état d'esprit élevé et voilà mais tout le commission quand même si j'ai mon kérin surtout partant de moi kanginga na fléri ba to mo tsango ndeti na terre na sens ndeti oseka ayeba ba to mo tsana ba le tumba yemba mokolo na kokufa kake ko beta dida kake pe beta na kini pareil papa na biso ndombe opetum ayembaka mokolo na kokufa ekozala bongo bayeba eza nango monkeri te ezali ke aza esprit omona c'est-à-dire aza esprit aza neti banganti neti babokulu bayemba boloko te bavie bozi mpe bayemba baboloko il y a plusieurs artistes qui bakota mpe baprison oyemba kaka luketu oyemba kaka voilà. Des lentilles de qualité supérieure, Hydrocor, valable 1 an. Possibilité d'envoi à l'international. Sublimez votre regard avec Lens by BBL.
Rendez-vous sur Instagram et Facebook sur le compte @lensbybbl-kin. Nous sommes disponibles sur WhatsApp au +33 7 56 93 93 24 pour le service en France et au +243 810 608 515 pour le service au Congo, pour l'achat et la réservation de vos futures lentilles. Comment frère il a fait rigoler quand même Orligo là zo les canaux mission quand même azo condamné surtout approche na ye jour ni bomonanité bloga bongo bino boluba mala moi si il a fait rigoler mais ba moment bongo bozo mona pas moi j'étais aux États-Unis. Bon, de toute façon il faut y que artiste asa artiste il y a monde. Ça dit que procès ils en a Congo té. Procès bogoya pe baroboya tout na bateau bakanga bango. Bogoya pe baroboya pe bokota. Tamsu bata famille mu faut bakota. Et puis ils en a qui ça te procès on na poto. Famille na staff bazalaka toujours na ba problème. Ba oyo ba mona ba staff ba olia mbongo ndeko na bango. Et voilà. De ma famille, mes camarades, mes staff, mes mbongo. Oka miso bi balia mbongo te. Oka miso bi baira ko chambongo. Net nga zana fini pe là. Nazarana Jesse 2S. Nazana Sedlo One Prod. Nazana Patrick Yamusoki. Est-ce que Patrick Yamusoki yana? Obi moi na aza moi na ministre na Congo. Mais il a préféré que gérer ma makambo nanga. Lelo ce qui n'a tiré Patrick wana 20 000. Na wa kuta 20 000 nyonso. Mais yo siko kota boloko tikela serre na yo ata 100 000. Kota boloko tikela petit frère na yo ata 50 000. Kota boloko babeta yo 3 ans ou 4 ans 5 ans. Oya kuta ndako na kimbatike so ezala na ba famille. Donc staff na ba famille bazalaka na mbutu et puis foyer ba yango. Est-ce que vous pouvez ça plus confiance pas ba ninga qui bango propre famille quoi. Parce que muninga togoye ba togola tane même caleçon. Muninga togola tane même caleçon. Muninga ça dit que agoya otikanga tina aéroport be propre frère non pas au boudé. Ce qui peut tomber frère na yo agoba na pe ko leka pe liboso parler na azota la pe kuna niao amata na réchaud. Oui, niao so na réchaud. Ça dit kuna balamba raté yango na niao wala. Donc ça dit amata na réchaud d'abord c'est la raté, ya ko meleza raté ba ko leka. Mais comment on attend mususu petit na yo moko boya bulaka vie fo ya ka mikili vie. Ene tinga na petit nga hip hop elofa. Vie ko zana mboka na kinta to zana ba parler vie fo ya ka mboko yo vie fo ya ka. Na ovanda maboka petit pour basket à Balenciaga pour iPhone. Mais jour mususu na vanda pe bona otala pe boy na télévision. Propre petit frère na ngai. Aïvement na télévision a massacré nga famille pe lobe loko pété. Propre petit frère na nga otobuka na mana ba salon a changé bakan a lobby ou a loba yo na famille non azangi na drink ah nga maman passe à nous la vérité ça se dit en blaguant. Tu vois? Donc ça dit qu'il faut tout ko peser ba faire entre famille na entre ba staff na ngai sedula na koza na concert mo na Berlin oka Jesse 2S Vicky vini pela basangi sita mususu la basumbeli ngambati ozomona ba vina biso ba Gilles Bavon Mombu que son âme repose en paix ba vina biso batubele baso ba Yula Bols ba master belé awa netinga vina nga Chacho Dembe la mère de Lyon vina ngai le pas incarcéré na Suède nani Lik Makanaki na vanda ka boye apelinga ba teni ya moto ba pièce non ba sango nango non ba sango siko yebisanga
est-ce que je suis un vandi boy bandeko nanga basomelanga mbati basomelanga nini donc ça dit que bandeko faut ba peser parce que staff nanga ana droit manquer ser nanga te tout petit frère nanga to nanité mais comment petit frère ou bien grand frère cause a droit pour manquer parce que biso tu as une famille moko et voilà donc ça dit qu'il faut ça la part des choses donc moi n'a expliqué ça dit hip hop et lofa ngala fanda bo jomo dango ka jomo dango ba besoin cher ya ba Gucci ya ba Givenchy ya ba nini etant que petit na kina na kota na baka tout et ça là ba 30 000 ba blouson ba biloko makolo na baka na kina nango afia usali bo pona nini oh la sali pe kombo na wana jomo dango trop discussion na chombo après il qui bilamba ngo pe na kina nango pe bambila bakota babaka baibanga biloko tout et voilà siko yebisanga sikoyo yo kota siko na palande ko na yo baka babiloko bona famille kabwani siko nga siko na vivant yango maki petit frère nanga na uti kin na talama bona télévision nga kutu na komi maître songolo nga kutu omoni na kibako Bamona Komakaka, Zimeli na Zimeli. Et voilà. Orly a torté, Orly peut-être a émotionné son frère, et voilà, il y a le Bamakambouana. Mais il fallait qu'il y ait protéger Kombo Yande Konaï. Il y a des artistes, et puis dans beaucoup, incarcérés, bango, même Makamboleka, nango ka bongo. Parce que sortie médiatique, naïe, on dirait, hein, et bien on dirait, Kester na joli mobial. On nous apprend aussi que tu as vu des choses à Rimer qui ont été fait et qui raté. Il y a jamais. Famille na bangote. Na évité. Faire moi la maman na Maria ta maman na Orly c'est mon frère. Bayoga na te talinga ite za ma famille na bango. Ngai j'ai mon grand frère qui est Johnny le sommet. J'ai ma sœur Mireille, j'ai Clarisse, j'ai Olivier, j'ai dans ba sœur rebelle, ba bijou, ba nan tout voilà. Voilà, Oligola, voilà. Mais collègue na TV c'est comme si bino vous s'appelle na ngote bino quand même ba proche na na ba propos na lo. Ezali Orleza Mukolo, il sait ce qu'il veut. Ayebi maramba ki koloba. Ceux qui va condamner, ceux qui condamner, mais obi que aujourd'hui avant to ya aéroport Nazaki à côté client ko côté parler non, j'étais avec Osé na Osias. Ça va papa, ça va bien. La tenue Osias, tu me connais. Ton visage me rappelle quelque. Mais moi je suis l'ami. Après aux ABC, non, l'ami des papas, papa c'est Léo, tout. Il a son fils là, à côté il y a aidé Bani, tout. ABC, non, Osias. La tenue Osias, toi moral, ça va bien, non, ça va, mais tu vois, papa, tout. La tenue, moi si, non, il faut garder toujours esprit. Kolanda ba makambo bazo lo baté na ba internet. Oh papa, je suis, qu'est-ce que je vais faire? Et voilà, na kutana moi na conseiller moi na et moi na babaké et puis voilà. Na quoi dit mais qu'est-ce qui t'a fait? Pourquoi t'as fait ça? Ta vie? Non. Moi na sa coli. Na yebiseka que non, il faut ça toujours na moral ya kokita et puis voilà, après bango baki na bango nzela ya Saint-Ouen. Ngana zeli zo ngati to ebo et voilà. En tout cas, merci beaucoup, c'est le Scrum. C'est le Orligo la Kalaté fois qui nous renforce le mouvement. Il n'y a pas la chanter. Ngai nayebi ke Yunish Banze fleur du jour azana mawana motema. JCT danga le véritable bruxellois ana mawana motema. Mitera champagne benga ngatuninga sele qu'est-ce qui se passe na Gola? Na meko expliquer muki atangi pe na ba journaux mboko. Maître Olivier Bellé, si juriste d'affaires, famille, tout, ça va passer. On attend. Oyo ki ya makokota ko s'introduire na famille na bango nga vraiment na yebi nanga elo côté Tali Bibéré Tewara place aux États-Unis d'Amérique un américain Tali Bibéré un américain moi ça dit mon ama que no mobali mbinga qui était gentil on a pensé dire Yann Pro Yann précise aux États-Unis States États-Unis d'Amérique dans notre bédara 8 jours car maintenant boulen na ozonga il soupo
moi des 3 biloko moi ça sur na main kuna fona côté là moi oui voilà. Merci beaucoup, c'est le scam là. Na Alain Bouchi na pesi mbote place à alia mutu na ngai nani mémoire Boudimbu et Lisette Mbaki. Et voilà. En tout cas, un grand merci. Nabi Boa Telme Bele Bota la Bisto. L'émission est à moi spéciale. Hein. Merci beaucoup Nabi Bota la Bisto. De ouais, si toi qui de beaucoup un grand merci à toi parce que sans eux ils allaient mon boulot. Nabi qui Boa Telme Bele Bota. Donc un grand merci Nabi Bota la Bisto. Nabosan Ado USIM c'est Rihanna Domingos Boa Telme Bele Bota la Bisto. Papi le roi, Formule Souka. Mais le leader à Missi. Bah tu belé peut-être ton bête ou yamba, ton zana c'est le token ni ba PC ba question fois tout na yo. Tout ça l'ango esprit. Leader Missi ya na tigelo place dans pena. Ouais. Yosko remplacer ngana mnicho yo. Poutine. C'est le scram. Leader Missi. Ah. Na c'est plus le monde ayo. Parce que tu es bien. T'es na moni on pas na. Sur la déjà. T'es na nous te. Et boyo la dans Jordan. T'es na nous te. Point. Afuna za na ngote. So izate. Na lata ona za na ngo. Pour Jordan na mona ngo izate trop primaire. Ouais. Ngana ba griffo na linga. Ouais. C'est le scrum avec leader Amissi. Motuna nanga liboso Kofi Olomide Quadra Koraman, mais c'est l'ambassadeur à Loba. Il faut Moussala et les Kamaloba na ebele. Mais c'est le tout monde na Maloba iso les Kamusala na ebele. Wa ba biloko batindi yo bisanga. Na tuni kaka. Sikoyo. Album nanga eza 20 titres. 1h47 minutes. Album état d'esprit. Et ça ba maloba o balat sarabato ba côte sarabat na monoko boloba. Nana très bel album. Album oyo eleki ba album belé. Pour album eleki album nanga ezati. Ouais. Album eleki album nanga ezati. Siko yebisanga na kovanda. Tant que tu as aussi la interview na ba télévision. Tu as pour tout loba. Siko batu lelo ba comment koluka ayebi kino. Ce qui a joué album nanga a tient na site na écouté. Ce que joue ba osala sur ba droit d'image. Osala émission faut foutanga ba droit d'image ba mutu et comment ko bloquer. Donc ça ba mon préféré à katika côté montant je sais nani comme nani leader Amissi c'est là le bel temps sur leader Amissi. Au monde et on moni batu ba. C'est-à-dire que tout ça la musala et puis faut ba ki ba page belé au mona kawana et ça ba page ya batu. Basala yango ba dénigrer ba biso ba sele yo ke to sala ke lokote ba ya pena bato ba cha ba ya pena bato na bango ba cha bango maloba na munoko po ba loba ke biso to sala ke lokote bango ndi basala ke loko Ozana ba preuve. nazana ba preuve soko tali ba page yango e finga ka sele yo soko yebi ba page yango ezwaka ba photo sele yo moko boye mais lelo okomona sele yo azapi na ba photo na ba nida ça dit to comprendre bango Mais ba finga ka yo pourquoi? Ba finga parce que dans une unité de mesure. Nata mutu oyo, ça dit que tout na mi gagné match. Tout na mi gagné ma. Yé pas kotara na kan ya batouana, mais beti na nga émission moko kaka. Et salini. Azui ba view. Ah do yondo renforcé. Est-ce que y arriva penza ba proche na ba ebisa OK c'est Léo olobara mingi. Koloba mingi o balobara trop parler petit. Nga siko eloko eboma na ngonga te. Makambo to loba migenie ma zolanda yo e balukila yo. Te migenie ma wana petit nanga. Ayebi o mbiaka na mbuta na ye. Ayebi ke vie na nga c'est Léo scram na minute asali kino chaîne na nga ezwa lui alou et voilà. Comme mutuna nga mususu ezaboye. Est-ce qu'il arriva au beta mutuna nzela? Na poto to na kin. Partout. Ah non, non, non. Bon tumbola batu pour nani? Bah, je suis sûr de moi. Na tumbola pe batuti na lobaka o batomona ba moni o ba interpréter. Na tumbola personne. Problème ni na Robino Mundibu.
Robino Mundibu azali petit na ngai mais amekaki bungwa yango il fallait que puisse essayer de lui prendre les qui a se calmer là c'est bon hein, c'est mon petit alors ça va tourner na kitoko et voilà. Problème ni na fali poupa. Non. Omoni biloko yango mutu aliboso na go gifler ezayo. Ezaka mutuna. Tika ba bêtise. Bon problème ni na Sankara de Kunta. Sankara yemuka bana ole na télévision le ba rolo baba na boma oncle langa et puis voilà. C'est le scram. Évolution musique et kendeni. Album est en marché, état d'esprit, évolution, promotion, et zo kendeni. Évolution et musique kitoko. Nasir Pati Samou, le président, le PDG, le big boss. A ebiki album ezo kende kitoko. Album état d'esprit. Kandenge Zalaka. Tozo tambo na biso na malembe kaka ya mbembe. Donc ils ont bien, bref. Toko nauta ki États-Unis, na Grèce, na Chypre, na Belgique, na Kinshasa et puis voilà. Soso aliaka o ekoki na mungo na. OK. Question na Yasuka, problème nini nande konayo fiston sai. Bon ba sai ba baleki na biso. C'est mon président aussi hein. Président na yo ba baleki na biso. Oui. Ngana wika ka oboya ka mutamaboki. Mais est-ce que c'est important le bango aza mutamaboki? Ngana so yo ka so boya ka mutamaboki. Ba belo ko so déranger yango wana. Vina nga Kandolo abenga inga, Alain Kandolo abenga nga bino tika obinga sai mutamaboki et puis natiki nanga ba makamongo et puis voilà quoi. Ba bengi bongo na appellation moko ya mabe o sepela nango. Benga nga atalaku. Benga ngai Mwana pétrole, moyibi ya basoso. Aujourd'hui, je suis le boss. Na somanda ko ya Madimba. Grand millionnaire congolais. Yom to soma bandaku teki oyo ezaki fulu, teki oyo ezaki ninte na soma makino na ba quartier oyo, ba quartier urbanisé et puis na Lemba na Bandalungwa. Na ba Jesus. Non, ekoki wana na niveau wana c'est bon ekoki mais moi différence moi moké ezo sala ondenge ni no mona lelo ndeko na biso bina filé que je sali ba Robino Mundibu ba Gas Mawete bazana orchestre bazana ba orchestre na ba musicien bazo voyager partout bazo kende yo oyo ozo telemila bango ozana orchestre te o voyager ka yo moko bino siko place bobo makayango wana na telemeli bango wapi ngana telemeli mutu te okitsaka déjà Robino Mundibu esala biso passe saka na lobani ay bolata te alata bilamba moko boye yo mtolo bango ba image eza Robino papa chic. Ah merci eloko na lukaki yango mais c'est petit non te au sololi Robino Mundibu que je sali to benga na to sololaka tout le temps et ça linga plaisir nengo lobi ndengwana za na rankine na balekité ba sa musala bango kitoko ngana béton armé ngaza légende ki na ngesi la raté ba kri wana tile le tile raté soki bazuyo ba ebisi yo ki ote kende loba na sele yo ki alobaka makambo akala yo ebisa bango kino bongo album état d'esprit et bongo Chypre ba kilo ka ba promotion de faux sala makasi ngongi ki elele bubwe kuzonga kasi ba yangame kasi yango kimela na pototi wera sona mema yo kima ngana kima na pototi ngai via regrettati lelo orchestre nde etikaka ngai ezongi ekina passeport nanga ngai na oleli passeport na zutenalie na zongi mboka puis na bundi na epoto siko lelo so kutani na vie na nzela oza sira otika nani atika ngai kasi okima kaiti te nga kima ete ngana ka muto yo na longa orchestre en bonne difforme bango basala ba biloko na bango passeport nindi les so na ngoma so na 4 5 passeports nindi mais mo koloni yo poko mema ba musicien pe ba kima yo pe ndenge yo kima nani ayebaki héritier olobaka trop nani ayebaki héritier obeta Olympia oza pe na problème na héritier wata boss live oza na problème na ye problème nini nani ayebaka ki non héritier obeta Olympia nani ayebaka ki
Fabregas bamise bakokima mais akosala tour aux États-Unis d'Amérique. Donc voilà quoi. Merci monsieur Poutine en tout cas aussi si na biso tala kaka voyage yango etoki de Chypre. Hein, Mbila Zawanati, biso vraiment aéroport et Kangami en tout cas, bonne soirée, bon voyage, aux à la bien vraiment en tout cas. Na comme ça un message et pas ça yo pesier bambo te belé. Et ça petit na ma finga kitoko vient essayer la pêche. Mais à sali boulot kitoko. Petit na ma finga sali boulot kitoko. Te wana président na quand même na misu na ngoko benga e bongo te. Yo kati petit na ma finga sali boulot kitoko. Azala pena ba soda partout hein. Asali boulot kitoko alobi mamingi kitoko asali ba 4-5 émissions et rendre monde kabo sibitanga soki loko 9 secondes abide 15 émissions. Na bino ba yanga na okota te na okota te. En tout cas là balobi Congo mokili Anelka problème ya yo na Anelka butile lo bosila na te. Problème manini na Anelka kima na aéroport. Mais yim dakima Bunga. passeport.